Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Bote po bozali ebele ya kolanda édition ya KNB News mokona lelo nazali na esengo kokuta na bino ne bandeli ya semaine toujours comme d'habitude ndenge tomesana kokutana na bino pona kopesa ba information ya mboka ya République démocratique du Congo ndenge ni ezali kotambola ndenge nini tope makambo nini population asengi pona bakonzi basalela bango nazali na esengo ya kokutana na bino partout oyo bozili baku ya kolanda édition ya KNB News ya mokona lelo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé kibongo kuna na Nairobi na 5e réunion semestrielle oyo ya Union africaine esika nini babetaki masolo oyo ya intégration ya SADC na kati ya organisation ya Afrique mobimba. Ba détail tolanda na reportage oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akita kibongo na Nairobi mokolo ya samedi na katikati ya butu makasi pona ko participer na réunion oyo ba desidaka kosala yango na kati ya deuxième semaine ya chaque année na compte ya Union africaine. Kasi ezali bongo bureau ya Union africaine P5 président ya communauté économique ya SADC. Kasi ya ane oyo ezalaki pona kosala évaluation sur l'intégration régionale na kati ya bloc ya région oyo ya Afrique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya SADC atalisaki na bandeko na ye intégration kuna na kati ya SADC na makambo oyo etali social et économique infrastructurel pe politique. Asengaki na bango na kodoubler ba effort pona ko réaliser rêve oyo ezali ya intégration na continent africain. Oyoka tata mukonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge azali kolo. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. Kasi suka kibongote na sima ya réunion oyo akutanaki na ba homologue na ye misusu babetaki ba masolo kaka mingi na tina ya ko développer Afrique surtout mingi ya sécurité ya Est République démocratique du Congo. Ezala kibongo na sima ko salisa réunion oyo ezalaka ya conseil de ministres salamaka chaque fin ya semaine esika nini asengaki une minute de silence na tina ya liwa ya ministre honoraire ya transport. Président ya Ensemble pour la République Moïse Katumbi a commis na Kinshasa pour na kolela Chérubin Okende oyo azali porte-parole ya parti na ye kasi akutana kipe na ba responsable ya oni pour na kosolola na tina ya banquette ya makambetali liwa ya Chérubin Okende na simana yango ndia kende kokutana na libota ya Chérubin Okende sika nini matanga ezali koselema ba détail tolanda na élément oyo. République démocratique du Congo kobanda semaine passée azali na mawa na ndenge liwa ekomeli Chérubin Okende oyo azali ancien ministre ya transport pe voies et communication membre ya Ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi kasi liwa ekomelaki ye na nzela moko ya malamute oyo epesaki kanda epa ya Moïse Katumbi banda azalaki na Côte d'Ivoire na kokitana ye mokolo ya samedi akitaki na Lumbashi pe dimanche aye kokita awa na ville
ville ya Kinshasa esika nini akendai kokutana na représentant adjoint ya secrétaire général ya Nations Unies esika nini asengi na bango bakota likambo oyo akosala enquête pona liwa ya Chérubin Okende oyo azali porte-parole ya parti naye Ensemble pour la République asuka kibongote pe na poko nango akitaki na résidence ya fe Chérubin Okende esika nini akendeki pona ko consoler veuve oyo atikali na pasi na motema pe bazalaki wana elongo na ba membre na ye nyonso tu ya Ensemble pour la République na sima na yango bakutanaki bongo na Dr Denis Mukwege oyo azali bongo prix Nobel de la paix pe Costa Omari bazalaki wana pona ko consoler famille tika ete molimo ya Chérubin Okende et continuer na kopema na kimia. Seni a poussé 7 jours pour na ba dépôt pe traitement ya ba candidat oyo bazali ko postuler na députation nationale. A poussé yango pona nini ba détail tolanda. Na reportage oyo. Commission électorale indépendante a poussé les sous pour na 7 jours kobanda lelo lundi le 16 juillet 2023 kino le 23 juillet 2023 ba opération oyo ya ko déposer pe ko traiter ba candidature ya ba députés nationaux awa na République démocratique du Congo kasi ezali bongo na sima ya kovanda na réunion monene pona kotala ndenge nini batu bayaki ko déposer ba candidature na bango kasi ya ko kamwa ezali ete na ba bureau mususu awa na République démocratique du Congo ba enregistrer ata candidat moko te suite ya nini o ba vol ezalité o bazali ko luka mbongo o bazali non na retard o bazali ko sangisa ba dossier ya ba candidat na bango selon ba parti politique na yango commission électorale nationale indépendante elobi boye pona ba candidat oyo bazali indépendant bazela nanu selon calendrier ba publiaki na novembre 2022 après ba candidature ya ba député oyo bazali na ba parti politique na sima na bango nde ba candidat oyo bazali ba indépendant ba koki koya ko déposer kasi na yango bazali ko senga na nzela ya communiquer oyo na ba candidat oyo bazali ba indépendant oyo bazali na kati ya ba parti politique te bazela nanu mukie na une semaine nde ba kobanisa dossier na bango po ba oyo bazali na retard ba na kozwa moi à lire topetan ya koya ko déposer ba candidature na bango kasi tozali kotel la paix tozali ko jimele ba parti politique ebele awa lokola bazali ko banga bazali kotalela nanu po bazali ko boya ke mbongo to ko chaboye élection et salemi na ngote awa na République démocratique du Congo na yango bazali na ba retard ya ko tinda ba candidature ya ba membre na bango kuna na seni po na bazala déjà enregistré peut ba traiter ba dossier na bango tozali kotalela toujours ndenge tolobaka pe tozali ko jimele. Beltesco azali ko continuer ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kitoko po azalaka na souci ya santé ya ba congolais awa Africa Choice ezali bongo kwakier oyo apesi bana ya mboka pona belanga oyo bazala toujours na nzoto makasi. Papa mama lelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco aye libino kwakier oyo Africa Choice ezali pona santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwakier oyo Africa Choice et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwakier oyo Africa Choice ezali po epesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili epesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesalesa oyo bolesaka bana na bino botala kwakier oyo Africa Choice Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto akoteka yango yo poto na vitamine belé, Africa Choice
flocon d'avoine. Africa Choice flocon d'avoine ezali céréales. Ndenge maman abenga yango communément quaker. Mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mosusu na ba potopoto mosusu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki, yo mosombi, yo chayer. En tout cas ozala décider biso Betosco to ka pa ina bino ko talisa bino ke basaka mbongo pona ko gagner. Pona ko lamba potopoto kitoko esengo salaka potopoto oyo abengi Africa Choice ya Betosco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi? Papa, mama, yaya, tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwake Africa Choice. Oyo esengeli okanga soki osombi yango pona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco. Soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Choice te kwake oyo esengeli komela ezali Africa Choice ya Beltesco. Yebela deja pona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo balia kitoko. Ba Congolais basengi na l'État a validé na kaka dollar pour ndenge ezali komatela tina ya franc congolais ezali nango lisusu te. Tokoma na biso kaka kolia mbongo ya bapaya awa na République démocratique du Congo. Bazali bongo na micro ya Christian Malonga. Likambo oyo etali dollar awa na République démocratique du Congo ndenge ezali komata toujours komata ekitaka na yango te banda ko kende kido lelo oyo toyebi te tobenga yango nini tope ezali likambo nini awa banda bongo oyo emata batu bafutelaka bandaku bazali kokokana bango te awa na ville ya Kinshasa pe kosomba biloko ekomi pasi pe mawa babayer soki kaka locataire ayeli mbongo ya franc ayebisie abeta nato ya kosombela soki oye na 26 000 francs yebaka ifwe koma 30 000 po bayer azwa moye ya kokende kosombela okanisa asalelaka mbongo yango te akoshanjaka yango jamais kasi epesi pasi pe mawa na bana ya mboka balobi boye l'État congolais esengeli a validé kolia dollar awa na République démocratique du Congo balongola na bango franc congolais wana ezali biso na KNBT kasi population ne balobi boye so tozongi sima toyeba ata na musée Kabila ata makuta ya sika dollar ezala 100 dollars ezali na 12 000 francs congolais mais lelo sikoyo 10 dollars et comme il a fait 7 000 francs congolais. Donc en fait, ce qui arrondir en 100 dollars comme il a 250 000 francs. Côté, dès que ce qui est baki, ils ont même 100 dollars, ils ont même 100 000 francs. Ce sont 100 000 francs et qu'on satisfait quand même la population. Supposons, yo ozo sala yo journaliste, ozo sala bazo futa yo, na francs congolais, nato ya l'état actuel les ans à 90 000. Mais yo na kuna okuna okene mkolo lupango siko ofutela a peso na to wana te a peso tout ni to eza actuel eza na 280 eza na 270 000 au moins te bulu yeki elo to osenga na biso ba luka moya koeba ko abaisser d'abord température to ya dollar eza augmenter na ndenge moko donc et nie do exploser moko na biso dollar e mataka mikolo nyonso kitaka te biso na Congo tozala franc biso ezangi valeur to tika moto banda osaila dollar to kobika ndenge ni na bana salaire na misala kuna ezaka su malonga te biso ba mama nde to débrouiller po bana babika batanga salaire e mataka te mikolo nyonso tu salaire kitaka dollar e mataka biso to kobika ndenge ni na bana batanga te kolie komi passe bana makomi ko beleke ikona bozanga baliaka su malamu te to ebite to utiliser lisusu franc congolais te to banda ko utiliser kaka dollar to sala ndenge nini to ebeaki keno 10 dollars ezalaki égal ya 9200 francs mais lelo 10 dollars comme na valeur ya 25 000 francs donc ezo pesa vraiment passe surtout pour na biso bayo toza déjà na ba engagement kufuta ndako et tout consort vraiment ezo peser makasi avec 25 000 francs donc to ebite utilité ya mboka na ya mbongo na biso vraiment ce qui est lisusu nini donc dollar est comme 20 donc 10 dollars na valeur ya 25 000 francs donc les autres ba billet 1000 francs 25 ba billet 500 francs donc les autres ont 50 billets pour comme na
billet moko ya 10 dollars. Donc bakonza mboka vraiment baluka moyen nini yako kosalela biso solution afin que makambo ya dollar remercie la po ekomi kolembisa biso. Dollar emati tokosuka koboni biso bato toza balocataire abandako ekomaka na badollar tosuka ndeni tokoka vi oyo tomene oyo biso tokokango te papa botala biso likambo bakonza biso ya mboka bokota makambo dollar emati biloko so omemi 10 000 15 000 tozokoka te tokokofika so na bana te baklasse koto epai rentrée scolaire mpe yango ekezonga tozokoka te motu ezochauffe biso toza na baposibilité osomona bamapangu te tozana na balocataire mais makambo ya dollar oyo ebetisa biso motu ezobetisa biso motu na bandako ezomata na badollar tokosuka koboni totika mboka oyo obe tokende mboka nini tokende kovivre bien aya bakona biso ya mboka boyokela biso likambo. Totunaki boye na population pona tina ya ba couple oyo ezalaka banda bazalaki makangu ti babalani ezalaka kaka mobali soka kutana mwasi na ye abimi na ye esengeli kaka apesa ye mbongo ezalaka kofuta ye to ezalaka kaka merci to eza comportement oyo mwasi alakisa ye uta na ebandeli nde yango mobali akanga kino lelo ata baboti bana 15 soka mobali abimi na ye asepelise na mbetu esengeli apesa ye mbongo. Bazali bongo na micro ya Jetu Kibala na kamera ya Agape Kajango. Kinshasa basi ya mabala ebele bakoma na bango kaka soki alingi asatisfaire mobali na ye il faut kaka mobali na ye afuta ye mbongo okomona mwana mwasi azali na ndaku ya libala kasi po babima na mobali na ye il faut mobali na ye afuta ye mbongo okoyoka ye wana azoloba na mobali na ye otango obimaka na baujana ofutaka ujana mbongo il faut pe opesa ngai mbongo. Yango totunaki na batu eske ezali malamu mwasi na ndaku ya libala avant a satisfaire mobali na ye il faut mobali na ye apesa ye mbongo ezali normal to ezali normal te boka population bazangaki maloba te balobi boye na micro ya KNB siko soki mwasi akomosenga mobali ne mbongo ava coucher seka komi mwasi ndumba ezala te etikala osalama te po mwasi oyo aza na ndako ya libala porteur komba mobali na ye kosimba jamai mobali na ye mbongo avasimbela esalama te eza deja combination ntango tolinganaka tozalaki na kisheri toyebanaka batiaka temps ya fiançaille mpo toyebana temps ya fiançaille wana batiaka mpo toyebana po mutu na mutu ayeba karakteri ya moninga ntango totalaka na temps ya fiançaille tokutanaka tobimaka tokendaka bafete tokendaka bajourne tokendaka banini tosala bamakambo eza temps oyo bapesaka biso tosali toyebana tanke mwasi na mobali toyebana bakaraktere lelo toyebi te nde bakoma koloba na biso ke mutu soki abali abombaki libanda ntango akota na kati abimisi bizali mais na normalité ndenge eza ntango tokendaka na mairie tokendaka na commune tokendaka kosala civile toyaka na église tokenda na civile kuna balobaka na biso nini bosangi de bien et de mal bonse batie pareil soki nini wana batiaka na biso kuna na commune mais papa ntango moto oyo aza kobabeni libala na église miso emoni ya nzambe ya bato bamoni na komini ya leta akonfirme okomi na kombo ya mobali mpe ozwi adopte kombo ya mobali na yo sikoyo ntango odopte kombo ya mobali na yo ningo olakisaki yo na ye bokomi eloko mobali sabali apesa oyo deja nyonso estce po kaka bosa babesoin tumi fois aza na mbongo donc seke bolingo ekomi matériel bolingo eza esu mambo ya motema te parce que mbongo eza support ya libala te nde na otoyi biso ya mbongo koza seconde terre ozala mais d'abord bolingana na maloba nde esali ke bovanda parce que boza conscient na likambo osala soki bato balingani balinganaka na maloba jamais opesa ye mbongo olingani kaka na maloba mais biloko wana eza babiloko oyo elandaka nsima ekolanda ntango mosusu moko evandi elandaka libala mobala azwi mbongo na satisfaire mwasi c'est comme ça parce que bolingo nano eza nango mais soki bolingo eza kaka eloko wana soki okangisi bolingo moko biloko wana ezala te donc bolingo ezala te d'abord bato balinganaka te mpona biloko wana oyo ekangisaka bato eza na motema na bango ozokomprendre donc il faut na bolingana na boyeba na tolingani makambo mosusu nde elanda nsima soki obali oke na ndako ya libala
makambo nyonso to ezala kozanga na kozwa ezalaka mais le problème ezalaka fona na maîtrise foza na patience c'est ça bolingo eza bon mpo soki tolobi kaka mpona biloko wana c'est que bolingo bien mariage eza ya ntina moko te parce que mobali akolinga yo azosala aza na mbongo wi ajui akosala mais il faut kwa mpe fo ndima mpe ngo mosusu mpe boye mosala ekosila mpe boye azongi mpe ndenge azalaki aza so na mbongo eske okima donc moto aza misatisfait te mobala lelo bana na biso eza mitupasi mobali aza mobali na ngai to bia fiancé na ngai soki asengi ngai tosala rapport na koboya te na kosepelisa mpo eza sentiment biso mibale mobali aza mbongo na nga bala ngai mobali akopesa ngai soki ayebi ke ye bafuti alingi asepelisa nga mwasi na ye afuti ngai akopesa nga mbongo elamba bapoche baargent de poche na nga apesi ngai akofuta ngai te ezali na yango malamu te ezali mabe makasi yo mwasi ya libala mobali abala yo na mbongo pona obima na mobali na yo il faut kaka mobali na yo apesa yo mbongo ezali malamu te soki osalaka makambo ya bongo esengeli na yo otika pona bobalanaki pour les meilleurs et pour les pires pe lisusu bino mibale bokomi kaka mutu moko makambo ya kosengaka mobali mbongo po abima na yo wana vraiment tika yango Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Ba habitant ya Kapem bazali kolela mai ezali te lembi na bango pe komelaka ba mai mabulu basengi na gouvernement ba tshela bango pe mai po forage ba lembi na bango bazali na posa pe ba robinet ezala na ba porte ya ndaku na bango kosoki kaka bimi bwe atoki bazali bango na caméra ya Christian Malonga. Likambo oyo etali pasi ya mai awa na Kapem toyebi te ekosila mkolo nini kotala ndenge nini babido oyo elandani boye lokola député aye kokabola bango mafuta ya mbila nzokande ezali na yango kaka pasi ya mai ndeti mwana oyo azali mwana ya mukie abongi na kelasi kasi bino moko botala ndenge nini amemi bido ya 25 litres na pasi pe mawa pe lisusu na bapompi oyo bozali komona boye ezali ndeba échantillon ya pamba mai ebimaka na yango te na yango population oyo bavandaka na Kapem bazangaki maloba te balobaki boye donc pozwa mai ya malamu il faut la muka 4h du matin oloka place mai ezali okende okanga tour oloka moya kotoka pe soko oza na mbongo donc soko oza na mbongo te na mokolo wana c'est que mai eza te or biso tolingi ndenge ezalaki régie des eaux aye atieli biso mai na biso oyo ezalaki ate oza na mbongo te ozotoka mai toyebi ke na fin du mois tokofuta bafacture na biso mais bamai oyo epesi biso passe donc soki ozaki mbongo ya kotoka c'est que oza obligé ya kokita ntina rivière na motioli na mikonga mpo otoka mai donc ezaka pasi papa tozoniokwama vraiment mokonzi na biso asalela biso faveur moko boye vraiment pona mai do tozoni okwama biso awa na Kapem papa mai pasi ba pompe ezate na minute oyo mai ezobima kutu te tozoke luka mai musika pompe bidon moko ya mai ekomisia totoka 2 bidon 500 toza na souffrance ya mai leta tala biso likama mai aya kotiela biso mai so atieli biso mai ekozala bien biso awa na mikonga na Kapem tozonioka makasi yango naza na posa leta yoka kolia na biso ba mama atiela biso mai awa toza na quartier Talangai na commune ya Ntsele toza précisément na mikonga disons na Kapem soko oza na mbongo te okozwa pe mai te tosombaka ya kosomba yango tozosenga na bakonza mboka bayoka biso pe mawa bakita koto na Kapem baya kotiela biso pe mai kwa na bibwa tozomona bakote mususu bakikole banini mai eza na bamapango ya na bamapango mais biso awa toza na mai te kwa ozwa mai efo somba na mbongo soki eza te fo kitela mucholi mai oyo echolaka wana efo kendo sukoli bilamba osukoli basani après omati na ngomba wana na baage tokomi oyo moye te toza pe na bana te ya mike oyo tokotinda na mai ya wana tozosenga na bakonda mboka batela biso likambo ya mai na Kapem. Awa biso na KNB tolingaka koseka na yango to proposele bino TikTok oyo ya moko lelo ingénieur Agapeka Jama apesi ba congolais bana ya mboka pona koseka mwa muke malgré ba problème malgré makambo ezali kokoma na mboka mais koseka pe esalaka mwa bien. Échec de la classe. Ah! Non, je te dis la vérité, échec de la classe.
Ah. Yo domo apo ba olandela boy. Osela nzambo zwata batemte. Kato makolo ano ko regrete. Nana posa ndito simba na tana nzoto to yoka kato simba naki. Sale loko sala. Sale loko sala. Yo simba nanga na. No simba na yo. Soso kansa na uti kombe. Na uti matete ya. Na uti matete. Yo simba nanga na nzoto. Na ko luka musape dimwe na pesi yo chance. Keba. Yo so kebi sanga yo. Kebi sio. No pe na simba na musala nzambe te. Sana lo molingi. Salango. O regrete. Salango. Naomona nde mutune. Nabi sala yango. Naomona mutune longo na place na place. Opesa nkande. Ngana pesa okanda. Nabi sala yango. Naomona nde mutune longo na place. Longwa. Aventurier. Longwa. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda magazine ya KNB News ya mokolo na lelo nazalaki na esengo ya kopresenter bino édition ya mokolo na lelo. Bon continuez toujours ko s'abonner na ba plateforme na biso nyonso tout YouTube, Facebook, koke pe na TikTok ukokuta biso tozali wana o cliquer o s'abonner pour rataka ata édition mon côté. Ngai na bino to monani bongo. Lobby Magazine, magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.